Bandeko nani abimisi ba audio ya Diddy Stone. Et Diddy Stone décision na ye oyo azwi. Est-ce que asali malamu to asali mabe? Parce que na itoyoki kuna bandeko bakoloba ki en politesse na ye bimi. Est-ce que lelo aki lelo penza soko lobi vérité comme ki en politesse? Donc yo fozela mobali ya ko boya yo koki ko boya mobali te na eloko ozomona eza injuste. En tout cas, ngana bino bandeko nanga to sala analyse. Mbote na bino nyonso partout ici que zomi bino, na mabota na bino na ba famille na ba business na bino partout ici que vous allez. En tout cas, quant à moi, je vais bel et bien par la grâce de Dieu. Vraiment ba abonner na biso bo continuer ko s'abonner, ba ona ba s'abonner, te bo like, bo partager. Kande to senga bino ba commentaire na bino faeta mbilo ekosala biso malamu bandeko. Tolali tolamoki actualité mosusu eye ba audio ya Diddy Stone ekei ezongi bandeko nanga. Metoko yeba te nani abimisi ba audio wana. Na ba audio wana bandeko nanga na ochela bino ba audio. Bino pe ba boni boyoka. Mosusu bandeko mosusu ba oyoka bien te. Diddy Stone pe falo sala ngoka na lingala. Pour apparemment bande comme sous français on peut bayoki yango bien te. To kana no Diddy Stone. To yeba. Ma benini oya lobby. Et puis to yoka ki en politesse ni neza na kati ya audio oyo. Msunga na yoki pe bien te. Bande ko to landa. To zonga juste après. Dans ta vie comme des excuses afin de justifier le manque de considération, de respect que tu as envers ma personne. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, tu tombes malade ou tu étais tombé malade, tu veux utiliser ce truc-là pendant des jours et des jours et des jours pour justifier le fait que tu ne m'aies pas répondu, ou que tu ne vas pas me répondre, ou que tu ne vas pas me rappeler, ou que tu n'es pas vu, etc. Et ça pendant genre des jours, genre for weeks. Comme si tu étais hospitalisé ou un truc comme ça, alors que parfois, c'est pas parfois, c'est jusqu'à là, c'est même pas parfois, enlève-le parfois. C'est-à-dire que on parle de grippe ou de trucs comme ça. Bon, genre, je suis certaine et persuadée que les gens de ton entourage, tes collaborateurs, ta famille, les gens qui peu importe ton chauffeur, etc., tu réponds, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais moi, tu veux utiliser ce truc-là en mode, tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais malade? Non. Ça marche pas. Tu as fait un accident, mais le soir même, le lendemain de l'accident, tu arrives à aller au restaurant, mais par contre, tu n'arrives pas à m'appeler ou m'écrire pour me dire que je suis en train de rentrer, ou ne serait-ce qu'avoir la décence, ou même genre la considération de dire que ok non vas-y, je vois jamais la fille, je parle avec elle, je la fais tourner en rond depuis des mois, je vais quand même la voir avant de partir comme j'avais prévu de faire. Rappelle-toi bien. Notre dernier appel, tu m'avais dit qu'on devait manger, que tu allais me rappeler, etc. Et aujourd'hui, tu me dis, you remember I have an accident, je sais pas quoi. Mais c'est une blague. There's something you should know. They are keeping... Un accident, je sais pas quoi. Mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve ça hyper irrespectueux. Et ce genre de... tactique là, de manipulation là, je peux pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Pour Samanga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça va, il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà, oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupée, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour les gens qu'il aime. Faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref, merci pour le petit temps là que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite
tout de bon dans ta vie, bref, whatever, bye. Voilà la famille, beaucoup de yoka audio. Na ba audio wana bandeko na ngai, Diddy Stone a déclaré considération. Je crois que ngana bino toyoki place mota fingi, toyoki place mota lobi wa bêtise. Toyoki kaka ako déclarer considération ezate. Déjà ngana loba félicitations à Diddy Stone. Félicitations à Diddy Stone, bravo, bravo, bravo. Tango eloko moko eko simba te na vie actuelle, bandeko nanga foko arrêter. Bandeko ebele bazo souffrir na mabala na babiloko oyo. Et pour votre information, Diddy Stone azana nous marié. Et les mecs nano abima même pas. Même qu'on s'est présenté à Pamba, nano s'est présenté na famille à Diddy Stone. Baza ba chéri. Et tant baza ba chéri Diddy Stone a moni na e eza eloko ezo simbate. Donc tozana ba chéri considération ezate. Bongo lobi se to komi ba femme mariango. Les considérations kezala. A moni na les mecs aza aventurier selon yé. A préféré aibise vérité. Que en tout cas makambo ngana omona pa na yo apparemment considération ezate balokuta mike et tout boye en tout cas pour nga na kokate alobi vraiment ngana aussi porter biloko te de préférence totika et aza clair azolela te ne bande comme ça bakoloba azolela baboye aza clair alobi oyo eza na motu na ye. E bandeko bakoloba fa lukelo ga nzambe nanana. Bandeko ya Diddy Stone to mona ngo po aza star to mona ya Diddy Stone po aza star. Po aza mwana ya. Mais soka azalaki mwana ya te tonga to mona tonga to yeba te ke Diddy Stone aza ba problème. Oui, to moni au deuxième mobile ya joueur ba prophète bayaki ba lobby ke zongi. Et simbite atiki. Oyo pe amoni ni mobile ya clarté. Apparemment mobile aza na basi na ye mosusu. Eloko eleki tika na vie ezate. Eloko eleki tika na vie ezate. A se sentir le roi mobile azo ridiculiser. Tiko asaleli mobile voice. Eza na base belé bandeko na bakoka koloba na mobile vérité ndenge Diddy Stone na lobi wana te. Ambandaka kolela ko sambela ko sala boy. Non. Na relation tango moni clarté surtout ko eza na relation na bino mibale bandeko na foko tika. Soko tiki te ko souffrir boye. Ozana na libanda ya libala, mozo souffrir boye. Na nyonso Diddy Stone na lobi, esika ni afingi. Ke impolitesse ebimi wapi. Oboko moko tana mama na ye eke ezongi. Bino nde bozana na bale passé na bino. Bokuta na ba problème ote. Tango moni considération ezate otika la otika te o continua e ba o ba continua mingi pe ba kota na sa mabele. Souci ya bolingo ebomaka bandeko nanga. Toti ko kondane mwana bato. Souci ya bolingo ebomaka. E ba voice ne bimika parce que aza star. So Diddy Stone azalaki star te ba voice wana ngebi matin bandeko nanga. Tosala ndeni. Tokoma mitema mabe ndenge ni koyokela mwana mninga mutema mabe. Ekomi po aloba na tata na ye. Diddy Stone en aucun jour to bona place afinga papa na ye. En aucun jour. Ezalaika ba piken mais to tikolo yoka te place afinga tata na ye. So mwana zo rappeler papa na ye ko beta mama nanga. Da fingi papa na ye. Ah congolais. Tosala ngo nde nini. Donc mwana soka zo déclarer
que papa osala biso mabe mingi obeta pa mama onyokola mama nda combien poli donc yango congolais to vivra na hypocrisie yango to souffraka na bamakambo ebele ozoyeba droit na yo te yango basi ebele bazokufa na bandako ya mabala azoyebaki bomwasi na ye te tosala nde nini bandeko boyoka na osusu L'accident, je sais pas quoi, mais c'est une blague. Pardon, j'ai vraiment pas envie de mal parler, mais like, ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Et je trouve ça hyper respectueux. Et ce genre de tactique là, de manipulation là, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin, ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Pour Samanga, de toute façon, il s'était rien passé. Donc ça, il n'y a rien eu de concret, il n'y a rien eu de... Voilà. Oublie-moi. Je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Et puis voilà, parce que ce genre de conneries là, je peux vraiment pas. Je ne vois même pas comment je peux imaginer ou même considérer le fait de chercher à avoir une quelconque relation avec toi ou de construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a même pas le temps de m'envoyer un message et qui veut tout le temps me faire croire que parce que je suis trop occupé, parce que j'ai tel business, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai eu ça. Non, je ne suis juste pas ta priorité. Tout simplement, tu as d'autres priorités et tu n'as juste pas envie. Point barre. Il n'y a personne qui est beaucoup trop occupé. Même le président de la République, il a le temps pour sa famille, ou pour ses proches, ou pour les gens qu'il aime. Faut arrêter ce genre de bêtises. Donc bref, merci pour le petit temps là que tu m'as accordé. Voilà. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Bref, whatever, bye. En tout cas, bravo Didi Stone, vraiment. En tout cas, pour Nanga, au salelo romo ya bien. Parce que mobali ou amona déjà aza immature. Mobali aza immature ou comprend déjà bien avant. C'est normal, ok, nango kitoko, osali yango bien makasi, otikaye. Otikaye. Parce que déjà, moto a considéré que t'es na début boya relation. Ti boko matina ti. To ebite, bonga boko na niveau neni. Donc, décision zui pour nanga isa mabete. Mais, koyoka voice note très bien. Et que ça apparemment yo te mutobimisi voice apparemment mobile na wango ye mutabimisi biso voice mais na nyonso Didi Stone na ngai eloko ezo inquiété nga bandeko na ngai na omituna awa Didi Stone atindaki audio ekei mobali abimisi yango tokoyeba te Didi Stone mitala penza Zoata ya ko réfléchir bien. Est-ce que au tindela ki ba vidéo mosusu te? O ngana bino to yebi. Soki Didi Stone au tindaki yango, c'est le moment ya ko avertir ye et ya ko kebisa ye ameka ko bimisa ba vidéo wana te. Po to boyi to mona ba biloko oyo ezala na ba michopo ebima bandeko na ngai. En tout cas, tolingi yango te parce que nayebi ke papa oyo alingako mingi Didi Stone oyoka soni makasi. Mama kutu oyo amesana deja kofingama, kocholama. Mama koyoka pasi na motema Didi Stone. Alors ezala bien. Soki osala yango, nayebi ke ba fille ebele lelo. Bakomana ba sentiment wana bayebisie boye asali vidéo atindi sans réflexion sans atalaki ko simba lango pete lobby to ko changer les côtés vidéo na ngai kende msuba ko sambo sanga alors Didi Stone aza parfaite oza mutu okosala pe ba erreur wana sans le savoir mso yaki après ou regretter après. Mais l'homme prudent amonaka mabe na musika Didi Stone.
zwa temps ya ko réfléchir. Rappelle-toi ce que ça qui en tinda ba vidéo. En tout cas, c'est le moment parce que mobali o aza immature. Aza ka prêt à kosala ba bêtise. Aza ka prêt à kosala nyonso. Alors to boy lelo papa Kofi Ayuka soni. To boy lelo mama Ali Ayuka soni. To boy lelo ba jaloux na ba jalouse na yo na mama na yo. Bazwa raison. Ya koloba ya omoni eke ezongi. En tout cas, c'est le moment ya olandela côté wana oyeba vidéo ekendaki to ekendaki te. Et ça la yo bien et ça la biso bien. Pour biso ba koni mama, ce qui yeli biso na ba phone, yo yebi batu ndenge bakenda nango. Oza na monde ya réseaux sociaux et oza star. Oza pe manga ya kotela. Parce que babamba ka libanga na manga ya hotela. Manga mbiso eza rare babamba ngo libanga. Lokolo za étoile. Batu ba olanda o kaka. Ba olukelo pe ka ba problème. Surtout que oza mwana ya star. Ba oluka na sima na oba ko isa tata na yo. Na sima na oba ko isa mama na yo. Alors maman, doit encore réfléchir côté wana lande la pinza. Et en plus de cela, ma chérie Didi Stone, namoni relation na yo kota batu moindo, apparemment ezo simbate. Apparemment, biso mingi ba oya po ba piéger yo. Mingi ba oya po ba meka. Basa ba bêtise po ba kwisa yo na mama na ona tata na yo. Meka na ko changer les côtés. Talisa ta kota mindele ya. Talisa non kota mindele. Totala nan. Parce que côté na biso vraiment congolais. En tout cas, mingi ba oya po ba meka, mingi ba oya po ba piéger, mingi ba oya ba ya kozelo komo po ba kinde. Alors pour pesa nzela wana te ma chérie. Ma chérie Didi, moi je t'aime beaucoup ma chérie. Luka, au changer non les côtés. Essayez un peu de changer les côtés. Waka mis sous côté mon sousou. Oza na taya bien, oza mwasi kitoko, olobara bien, oza na ba qualité belé. Déjà moi personnellement qui aime politesse au bat balobara Didi impoli. En tout cas non na mona na ngai yango te. Non na mona yango te. Po aza mwana alobaka vérité, vérité nde ekomaka impoli. Po neti na ba voice yo. Mabeni mwana mwasi alobi. A ou déclarer ba droit na ye. Considération exacte. Mais na communauté na biso ba commission qui aza impoli. Qu'est-ce que signifie impoli bande ko na ngaboti la ngata na ba commentaire. Impolitesse la qui sinine. Vraiment qui impolitesse en vous avandine. Un subiso to yebite. Mais bravo Didi Stone au salé lo kwa bien na ubande lango. Faut longwa. Longwa pena na milieu na biso ba congolais. Longwa. Changer les côtés ma sœur. Osez vraiment décision moi ya ba grande fille. Osez vraiment décision moi ya ba fille yo ba réseau na rapinza kitoko wana. Otolinga wana. Et puis osez ngo proprement quoi impossible sans kofinga, sans qu'on manque respect, sans koloba mabe mo boye. Et puis na suka nango osengi merci. Ya moi tant au buzala ki nango o accorda ki o buzala naï. C'est ça la maturité. Yango wanande. Donc bravo na lelio mabe. Na lelio mabe Didi Stone. Oza telo kwa ba fiyo abazo ba wana azo souffrir na bolingo. Considération exacte. Mazolo baka nzamba osala. Nzamba osala na tani. Osala na moma nini. Osala quand. Vraiment Didi Stone. Bravo, ya olobeza mingi. Mais pour na lelo to suka awa. En tout cas, sambela nengo sambelaka. Zamba sunga yo. Et puis ozo etulate ozo mobali ya bien ya o azana maturité na vie na yo. Zwaka ta na yo.
soit vraiment tana yo tala bango ka nengo tala bango na trier bango mone simbite tika po bato ba oya loba wana so to tangi mibali o bango ba changer na misapi emsu ya bango eleki ayo me ba oya ka koloba so ke simbite batikaka elobi te so ozwi mobali ye wana ka foke neti na liwa non so ke simbite mwasi okutu aboti bana 5-6 me libala simbite azotika bongo yo nanu kutu eloko te non boala okute bravo Didiston wumela penza okozwa mobali oyo aza na immature mobali responsable okozwa ye baparent nango baosepela baparent nango baosepela eza okolo okwei ma chérie telema pupula elamba let's go again. Donc voilà bandeko, abonnez-vous, likez, partagez, bisous, bye.